héritier le bien oyemba la dynastie tavaya yemba fo we ransona yemba. Bon jusque là biso to lobaki batu ba oyemba na dynastie zaka ko banda intervention rapide suka kibusa pimpa. Biso est-ce que faire rigoler yemba na Kojaki? Faire rigoler yemba na les boga? Non. Ba o wana balobi ba oyemba te ça problème te bango mukolo ba kosala ya bango ba benga ba Kojaki, ba benga ba nani Kojaki pas comme frère David. Ba héritier ba elo ote. C'est un cas héritier pour ani na ba kabosi na kati. Bilokos disque moko ba benga soki bilokos wana. Disque moko ba benga bilokos. Or ngana yebaki leur maître Gims abimisaki disque na ya ceinture noire. Leur alobi réédition ya ceinture noire ezaki na okara ba chanson en continuité. Mais wana sikonde bozongi studio et la kisi pena que non boza ba footer et en plus de deux batu nyonso basala ki featuring na petit na nga wana nino basu ba disque de diamant ba disque de platine ba mususu le chèque wangila nde bane basoki bo benga bango na ba wangila soki bana wangila nde bane benga ba wangi soki wa bango wana yo zolo bana nga na golo nga na gladiator senge bino bomo kota bilanga fali pupa bilanga nani ya fali pupa akoma jardinier les pas babi aigle andeke ebembe toza nango petit na biso inosbi abomaki ndeke zalaka wana siko biso nyonso tozokangama bamaikilo ngange barikilumbu tozokende nde kokunda ndeke na nécropole te eza monoko te nazolingaka korecadre baoyo mita mosusu mituna bango esalaka bien te surtout bawangila bango baosala bango elo te bafoutere wana baosala mosala nini bango soki afingi fere te ozwa bulo te donc bazwa bagaz na nsima fe même ata epa bawangila wana nyonso monaka wana kobanda na bademer aza salite ka lokwa moto abimisa ye bakeni mpia na illettré yoka nanu na explike yo Rossi TV kuna tomona batéâtre baémission baeluku musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement basabonaka kaka osabone oke na notification kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV nde makambo bonjour, bonsoir, et ça dépendre na RSK Bozolanda Eden Ngali en direct qui a Rossi News. Les autres Zalina invité moko à défendre affaire, babi bato à défendre affaire et toujours quand on a pointé de boyebi Arthur Pouloulou. Tozo beta masola ba musicien quand de boyebi ba musicien babi mikolo guerre eza makasi. To be ming te poto koti sande invité na biso invité makasi défenseur makasi biso to benga kae Gaulois moko qui se respecte. Mira fongola sur caméra poto koti sa invité na biso ya mokola lelo. Bonjour Arthur. Bonjour Eden Ngali, bonjour na batutu ya Rossi News, ba téléspectateurs nyonso ya Rossi News, ba internautes nyonso du monde entier, ba Gaulois, ba Gauloises, ba gladiateurs bisika bozwami, serviteur na bino ye le Gaulois sage nenge bobengaka e. Donc merci na bino tout batu bokozwa ta ya Rolanda biso. Merci na master nangai Patrick Awazi. Merci na Magali Konde de la BS de Lux, sans oublier le président Rubench. Donc master nangai donc mokonzi Diego Kanga bango tika biso. Bango tout wana donc staff mobimba pona ko monopoliser parole te. Eden Ngali mituna yayo biano yangai. Quand on ba mituna ya biso ba journaliste biano ezali ya bino ba invité. Nazo pesa mbote na Rossi Lufansoni balobi de boss plus 4 fois boss. Arthur Pouloulou, boni basango ya Ferrego là. Bon, Nzamba Bayembi, le roi de la musique africaine, la plaque tournante de la musique africaine se porte à merveille. Nengeka to mesana nengeka to lo barana binoke. Leader à l'équipe, leader tout de sa génération Ferrego là. Aza à merveille. To ebika que d'ici là donc mis sur le calendrier. Donc Harmonie, le disque le plus attendu de la planète. Disque avec multifacettes. Donc, au moins, dans le disque Harmonie, dans le disque Harmonie, tu sais le vrai sens du mot, il y a world music. Donc, ça, c'est la musique qui est kaka, le peuple congolais se retrouve dans la France. Nga siko na keko tumbo la paix, espagnol. Na roningi sape ba portugais. Na roningi sape ba Guadeloupe, bato ba bimaka pena na ba île de Comores. Ni na bimisa bango po Harmonie de Makam, donc mis sur le calendrier, mais jusque là l'artiste se porte à merveille.
Ok, voilà, on a toza toujours, on a point stolo bela toujours mamba harmonie. Siko album mamba harmonie ngo date nango ebote quand et obima quand faire gola lobeli bisonine. La date n'est pas encore permis to lobela ngona ba média. Mais déjà mois d'avril oyo toza oyo. Ya on a émission Eden oza mutu oza chroniqueuse misuna yo zala na calendrier. Parce que d'ici là tozo bouger monde entier ezoningana na harmonie. Nazo bisayo ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiateur tozo tinda bino na Mouska. Bo télécharger Mouska. À partir ya Mouska, okobeta komboya ya artiste na yo Ferregola, okomona tous les chansons. Ya disque harmonie. Ko télécharger on zakaka na $2. Donc là ozo télécharger Mouska et là ozo télécharger nzembo ya Ferregola na kata Mouska et que senga yo compte na yo ya M-Pesa soit ya Orange Money. Donc à partir yango eko soustraire yo kaka $2 aux disques. $2 à pas aux disques. Nazo bisao Ferregola facilité penza peuple congolais parce que yebi kaka peuple congolais toujours traversé ba makambo moko moya ya pasi. Mais tolingaki peuple congolais ayoka musique ya kitoko kaka na mbongo muke. Non, omoni musala ya harmonie et limbongo ebele. Patrick Awazi ayebi makamni na zoloba. Disque harmonie limbongo ebele. Ozomona ke nzemo lokola regarde-moi na clip na studio 75 000 €. Bon, ce que ça va être, c'est que ce moment on a $2. Moi, c'est que va faciliter. Il va faciliter. Donc, Babo Ngamande parce que au moins, je suis déjà besoin de bango de studio. Bah comme il faut appliquer mon mot réédition. C'est là. Bah missus besoin de studio, bah missus on oh. Bah toi, bah bien ça qui disque moko soki bilokos. Bah toi bah ne faut pas ngako. Yango na zolo bano bilokos. Disque moko ba benga soki bilokos wana. Disque moko ba benga bilokos. Or ngana yebaki leur maître Gims abimisaki disque na ya ceinture noire. Leur alobi réédition ya ceinture noire ezaki na okara ba chanson en continuité. Mais ezaki ekotaki studio te ezalaki nango déjà. Ne manager alobi non on fera une réédition. Donc tokoza ba nzambo etikala ki to bimisaki te to bimisi. Mais wana sikonde bozongi studio et la kisi pena ke non boza ba footer. Et en plus de deux, batu nyonso basala ki featuring na petit na wana Nino. Basu ba disque de diamant, ba disque de platine, ba msusu sous les chèques. Mais Nino za petit fali. Ay wana mukolo rotuna ba wangila nde ba expliquer o makamwa. Wangila nde bane. Ba soki bo benga bango na ba wangila soki bana. Wangila nde bane, benga ba wario. Soki wa bango wana yo zolo ba. Ngana Gaulois, ngana gladiateur, vrai templier. C'est que bino bo mo kota bilanga fali pupa. Bilanga nani? Ya fali pupa. Akoma jardinier. Oh, les pas mabi aigle. Aigle andeke. En plus Mikolo tona matanga. Mikolo tona matanga, je crois que Moni Magali compte de la biesse de l'Ixalati déjà noir. Donc et bembe tozanango petit nabiso inosbi abomaki ndeke. Zalaka wana. C'est comme biso nyonso tozo kangama ba maiki longange bariki lumbu tozo kende ndeko kunda ndeke na nécropole. C'est là non inosbi abomi aigle on ezanani. Poto ebi aigle zaka fali pupa. Te aigle zaka ndeke. Benga fali pupa na komona e fali. Bino ba gola ozamuno bekwa. Te zamuno kote na zolinga ka ko recadrer ba o mitam susu mituna bango sala bien te. Surtout ba wangila. Arti tuko bomanga pardon. Expliquer Eden. Na epsa ki oke lelo okutani na makambo olingaki makambo orozo makambo Arthur siko pona konde siko télécharger nini disque ya Ferregola na ba plateforme photo sande yango na uti koloba na ndeti biso awa batu toza na Congo RDC toza na application moko Mouska wana aider population congolaise ya ko télécharger disque na $2 seulement. Donc bato bazana ba M-Pesa Orange Money ba utiliser dans les deux réseaux wana pona bango ne leur au télécharger Mouska na App Store makambutu oromona Mouska au télécharger yango na Mouska wana obeti comme artiste na yo Ferregola oromona toutes les chansons
il y a disque harmonie okomona yango et puis au cliquer nzembo yo lingi au monango après et ko soustraire yo kaka $2 à tous la ba millions zo ka $2 et zo mingi mbo ya on azo bisayote harmonie salami na ba norme moko au sentir que ba musicien lokola ba kabo se fatika la mobola mais nazo expliquer yo musicien lokola kabo se ba robina ba otika la ba mobola parce que une chanson vaut $75,000 c'est quoi yo mutu lokola kabo se mtazoka akoma tamola na drapeau à Congo lokola vient na biso beta monda na martyr et voloko c'est quoi yo aluka ba problème c'est quoi tumbolane ya tumbola raté bango ba luka succès ba luka succès mais mutu so luka succès tulanga nini te succès ba luka ngo na musala c'est bango ba osala bango lote ba fouteur wana ba osala musala nini bango soki afingi faire te so bolote donc baso ba gaz na sima faire même ate pa ba wangila na bino ba chaîne bele artiste wana fo ba bien ba warion fo ba bien yoka même ate ba e pa ba wangila na nyoso mona ka wana ko banda na ba demer oza salité ka lokwa mutabimisa e ba ken piana illettré yoka nanu na expliquer yo ba ken piana ba illettré wana siko soko zwi bango nyoso wana sangisi bango on ressentir que na ozo sala théâtre comme analyste ba gaillard ye pena ko tono pena ya vide yo ka siko na expliquer yo bango nyoso no mbi ba chaîne na bango soki ba fingi faire te ba otalama ti et que ba tout ce ko ba comprendre yango ça rende manika lobaki soki ken pena na chaîne ya le kisi image manike te otalama ti bon wana va tout na manique de John na ba ken pena bango ne bango na bango ba tout na bango mais ngana yo biso siko makambo ezalaka ozo comprendre makambo eza logique des choses ozo landa donc bango tout wana soki ba fingi ya chetate ba fingi paper vete nzamba ba yembi to utaki Côte d'Ivoire to tiki Côte d'Ivoire na défaut balobaki o Côte d'Ivoire nani kuna zalaka plus aimé on nani kuna zalaka soki ndenge ni master na ngaya niki makule pa imakamni ngana zoloba mais babaki fallait les cas qui faire na population kuna na ko tuno question moko oui tuna na Eden ngana to saba congolais équipe moko boy Afrique du Sud e ko beta na ASV Club A yo quand c'est équipe wana Afrique du Sud e uzana ba fanatique koleka vita A non egozate donc jamais biso A to koki ko wana linge bani yango na soloba donc jamais biso A na Congo to koki ko kende ko beta ndule moko libanda ezala ke biso ba golonde to fanda raboy to keleka Alpha Blondy na Côte d'Ivoire ezana sens te ezana sens te nengo utolo bananga ba lobby ke bango kutu est-ce que exemple pesinga mais c'est que yana siko yango na zolo bana yo ngi na faire comprendre yo loko moko ezak et loko moko ngi na faire comprendre yo za boy que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens mais l'herbe so to comme na Côte d'Ivoire ba Ivoirien ba lobby boy le gourou de la musique africaine aïe. La plaque tournante de la musique africaine, le roi de la roue. Bango moko babandi ko belela o babelela ki wana. Ezaki ngate? Vous comprenez? Ezaki ngate, ezaki bango kuna ba ivoirien. Sauf que karabiso tolobaka ka eloko moko. Tolobaka que Ferrego là, c'est un talent incomparable. Aujourd'hui, les gens reviennent à la raison et ça linga déjà bien. Ça linga déjà bien. Nde harmonie nde comme tezo ya kokunda nde makambu nyonso ozomona na mama na ngabo sikola wala sikola harmonie bo sikola to kota na dynastie c'est donc na dynastie pe makambo eza mais na dynastie to yembisi oh voilà Arthur oui. Mais na utolanda à tout à l'heure na Instagram ya Héritier Watanabe Héritier lobi ya oyemba na dynastie tavaya yemba fo weransona yemba bon jusque là biso to lobaki batu ba oyemba na dynastie zaka ko banda intervention rapide suka kibusa pimpa ngala lobi boy biso to lobaki boy batu ba koyema na dynastie eza ko banda intervention rapide suka kibusa pimpa biso est-ce que Ferrego la yemba na Kojak Ferrego la yemba na Leboga non ba o wana ba lobi ba koyemba te ça problème te bango mukolo ba kosala ya bango ba benga ba Kojak ba benga ba nani Kojak pas comme frère David nous omona mais c'est vérité biso to lobaki bona dynastie batu baroyemba ko banda intervention rapide suka kibusa pimpa point barre donc c'est ba hérité ba elo ote ba tanga ka hérité point na ba kabose na kati
Donc, quoi dans la mais bazar, zala wana le pas. Ah, bisot yoka. Na relater histoire moko. Na relater histoire moko o bana ki ne beleta msusu baye barate. Omoni ka bosse ti ya kokota wenge musika maison mère. Là ba voyager na anti choc ya vieux bozi. Batika ka na poto ka bosse akomi ko teka ba carton na McDonald's. A côté la ba fast food ba carton. Si ko coïncider maison mère ezalaka na voyage ya Kibusa Pimpa. Ba otobeta Bercy. Orchestre lingeso na Kinshasa. Ka bosse ba kutani na faire na Bruxelles. Abinga il faut intégrer mouvement. Mais okuta na wera ndengeni. Siko bon, to simba ka bosse na liboko inde ti et pas wera Ve musicien na bino. Musicien yeyo. Autant choc pas boziana. Salamo eloko moko. Lokola à l'époque on a Serge Mabiala ça équipe moi on a un problème dans 4 orchestres. Il y a comme un Kotuba biloko moi Serge Mabiala. Vous comprendre? A comme un Kotuba biloko moi Serge Mabiala. Mais l'air to comme siko lelo au sein de ma voiture sans moteur na yo au bandi ko sala moi yoka au bandi sala moi ba succès au bandi sala moi boé na ki lâche na bango kande bazalaka nango cible mususu azate ferré. On est contre faire on est contre éviter faire répéter mon simbi auto simbi yoka en plus biso tozala kaka na succès te pour succès ça fermer et kufaka biso c'est comme le baraboy adage français moko le baraboy si le talent est réel le succès est éternel donc biso ce qu'on a talent oh papa chéri pena le baka talent faire un oh maman faire écoute déjà de 96 aye banze maman na micro boss na papa mba micro moko ba kabola basoyi papa mba un pas deux pas en arrière à baluki amoni wera lobi petit poisson deviendra grand donc aye baka déjà faire aux amtourner petit poisson deviendra grand babenga ka boseto robino bongote ni fali babenga bongote non même atalo maso ma betelo ba 96 ba 96 ba fali bango tout ba otala faire na TV nanga yema na wenge ba otale na TV on a fait une raté. Il n'a pas rendu vérité. Baotala. Vous comprenez? Wenge tutu kalu Jésus suspension. Faire rigoler la que la animation na Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko bina na concert wana. Lelo bino ne sobako. Le bango ne sobake ko donda na matanga. Bake ko donda na matanga. Mais vena so Joskia Kufia. Banani bake déjà bake kuna. Oh mais ba Kofi bazalaki. Na lobby tozobeta masola vieux Rambotin. Ozomona donc ba complexer la langue molière ozo comprendre ba complexer de petite taille ne ba nga ko bangisa bato mikolo nde tolobaki to reverser bango na musique na bango lokuta musique na bango lokuta to reverser ngo harmonie zo reverser ba faire dynastie reverser ba faire dynastie sauf karake makambo ke yemba mande nini ko banda intervention rapide Souka Kibusa Pimpa, point barre. Ouais, vous m'avez déterminé, to simbika point. Camarade affaire ende bangwana, ba camarade. Mais ce qu'on côté la PBC qui héritier par exemple maman be na mutema ne pour na faire. Ko lo kuta na moto na tembegoga, otunié. Ah, qu'est-ce qui se passe tout le monde a qui yo? Olobaki boy pona nino lobaki boy. Parce que guerre ou tu ko ça ma héritier na faire. Total bien ça qui nango ba fan dem ba bimisi guerre na po faire na héritier batel baba na papa moko. Ba bo même moto mais to moni so héritier ça li droit de réponse na Instagram. Na lobby boy. Oyebi makama musique yo. Makama musique yo Eden faut zala nango très prudent. Musique ngana ko zala na lali. Na lali. Bato ba moni ngana lali. Mais na se wana na komelio Eden fingai musique ya bongo mais na out so nana komara finga muninga. Est-ce que tu crois que tu wana mais la drogue wana Rena Biriti aleki ya bano finga faire bureau ya la timba e bagite c'est que on débat tinda donc c'est que bazomo la c'est une question que je suis en train de me poser. Vous comprendre ti Rena Biriti celle qui makambo wana hein. Est-ce que la team est bakité? Peut-être que peut na bango te ya bimika ka na ba sentiment na ça les sentiments. Eza ce que ken on a sentiment ba robomisa héritier pour na sentiment. Nazolo ba na yo parce que héritier il a fallu azala na nous focaliser na disque.
obimsi disque bien zala focaliser na promotion makambo bien eya ozo comprendre que na place obandaka kokufelaka makambo moko ezanga mutu na makolo ozo comprendre okufelaka makambo moko ezanga mutu na makolo oyo fali moko moko te koleka na télévision boye alobake non hérité danger non asala ngote omate kutu fabrika sakene ko senga ba pardon mais suka filme bazongi seleka ya mabe ozomona da hérité Fatimba ke ngala na sali disque na zolo bango na précédentes émissions moko na sala ki na bi disque o ngana 8 ans ya koyoka na ba disque tout ebimi ezayeka mi ange mi démon po ba msusu wana na yoka ina ngate na moneke loko na koyoka te donc si ba msusu hérité ayembene c'est comme ça punda hérité sali suka na disque donc na ba disque bimi muta sali disque ya solo zaya ya wana hérité asali suka na disque mais moi Arthur je préfère encore à la focaliser na makamne ba promo ba nini atala ndel disque koki ko survivre vous comprendre que atala nano makamba ba fali tala net la fois dernière to boyité après ça ya mutu to koki ko kota te mais koloba ke te fali aza numéro 1 ya musique ya Congo ce que ça pour na yo Eden peut-être to ko respecter te ngaza na terrain net ngana yango na zoloba ce que za yo mtolobi yango na koya na beto likofite pona lobake Eden nan quoi bimise que fali aza premier musicien wana pasteur na bango wana akoma na couleur Deniles ye wana pasteur na bango wana est-ce que répète Deniles c'est balende pasteur Wangila ye moka lobaki yango na koma Wangila tia ba bien za pasteur Wario yo pe Wangila sous parce que Wangila sanya mama alobi aza pasteur Wangila bon ce que biso ozomona biso wa omoni aw pardon na sala émission mona pasteur Deniles alobaka que hier a un problème na faire aza mwana ye aza mono encadré na mama nini kasi aza mwana encadré en église aliboma faire que ça mais église ma tête za kana bana batata mo sina bana ba mama koloto boni ba jeboy faire que ça la kunate un pasteur escroc à côté dans prison des âges de faux. Tu affirmes que Deniles c'est un faux pasteur. Un faux pasteur quoi? Non le bango oui. Oh, pasteur Mobimba bakanga na Kinshasa des âges de faux. A même la ministre moko Zoé moko ya préfabriqué. Ya biba côté là quand même daka complot mo ba ça suivi. Aventurier. A messana ba Joana. A messana ba Joana on ba saisa ki. Deniles pe ali en effet CC. Oh. Bon biso to ebite kalia ka biso CC. Tina na tanga ba ke ba kombo na. Te. Wana alukaka eloko moko boye on dirait to cheka mais to loba ki cette fois-ci to fula sumu tout sauf car to ko recadrer to sala ba réforme na makambo bat ba bunga na mais monte refaire pas ane na motema molimo centre bino ba gola bo sili ka ibo kanisa ken piana mais faire abo même moto est-ce que bino non to linga ko kanisa ken piana te ce sont nous les Gaulois qui ont dit à Papa Hervé te ko kanisa te ezame kama musique makamba musique ekendaka bongo ekendaka bongo musique ekendaka bongo donc totikaki ebongo ndeti Arthur bon héritier na fali pardon héritier na faire gola bazala na bango na ba mes attentes te ezala te yango nazoloba awa babiloko wana ezala te mais bino pe tant que ba gola boko luka héritier te ko comprendre te na makambo ngo lolenge bimeli omoni terrain wana za terrain moko boye trop glissant yango mona ki Papa Hervé pe la mona ki ke makambo e bandi alobi bon ça va ba oyemba na dynastie po omoni dynastie na to salela ki projet wana ezala ki un projet oyo wenge mobimba 4x4 donc ezala Papa Chiraza soki wapi aroyemba moni ne projet salamaki mais là déjà to bandi ko mona ba bato mususu bakomo ya na ba contre c'est que faire à sélectionner Wera te na dynastie Wera yoka est-ce que biso to koki ko bengisa eza lokola yo Eden ndengo fandi boy ozokende komela na ba camarade na capella obengisa papa la bino wana fona za babi respect faut respect ça na papa boti donc Wera son ne face à la projet a invité ne ba faire ba babi et non faire ça le projet. Donc on a comprendre faire à respecter papa nae. Après c'est plus bonheur rebelle. C'est un respect immense. C'est que héritier quand il fait pas côté guerre na. Non, eza guerre na Wera te na tout yoka question moko. Eza lokolo zo kene komela na capella.
na ba camarade na yo. Est-ce que okokende ke na même papa na bino? Non, or papa na bino ndeso nga kende ko mela lo bag non. Eden amène tes amis, on va aller boire un verre. C'est ça par respect. Et yango nde biso to lo ba kité dynastie Oz et ça projet à faire rigola. Mais mokolo waranso na kosala projet. Biso abengi biso par respect to ça nini toroya c'est ça. Parce que na minute so héritier luki fait rigola habité aboma na moto. Wane zala ka ba bilobela batu to landa bonte na ndimi na ngato beta boss. Ngala zolo bano awa que la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Dynastie Zak disque ya batutu. Mais papa va comment qui siko me fiala ramona qui déjà batu babandi au finga lobi te. A se retirer ne. Lobi le quoi comme ya boy. Batu bakoyemba dynastie intervention rapide suka kibusa pimpa. Suka kibusa pimpa. Ozomona. Papa va yemba na yena ko jakité. Ayemba na le bogarte, ayemba na yena na boalotenti. Ozomona. Ba kende ko luka ba o wana, o ba yemba na bango, comme ça ba ça la peu projet na bango. Ozomona. Parce que Kabo c'est pas bon ko boudé. Mais ce qui est vrai, hérité eza famille. Donc to koki ko zala na ba tiraillement parce que ta la kaka. Ok, voilà Arthur Pouloulou, merci. En tout cas, tout le monde to comme la personne souka émission mais to moni moi question souka. Faire go la azo voyager. Est-ce que voyage na voyage ça na encore pour quelques jours. Quelques jours. Même à même Serge Happy Baby Maramna Loba. Donc ils en ont pour quelques jours. On doit comprendre, ils en ont pour quelques jours. Après tous autres parce que le 24 awa tous dans village Temba, tous tika sous ville na défaut. Tous tika ville, tous tika déjà les millionnaires na défaut. C'est que tous autres tika village Temba muta côté les Malissous sous là. À part papa chéri na Vierambo. Tous les musiciens à bête na ville azana devoir. A comme ça champagne $500. Yes, mais nazo biso makambo ezalaki ozo comprendre makambo ezalaki bongo Patrick Awaz champagne est combien 500 na millionnaire était kanango mais un jour on a ne balobaki to sali surprise to take une extravagance ba benga na ku faire rigola le biloko bo chasenga na katape concert 19h pour billet à $30 est comme $50-60. Billet à $50 est comme $120, $100, ça $50. Batumso Patrick Awaza take place na e. Aza wana témoin. Mais oui. Poto zana yoka comme orchestre jet set. Oyebi soko ke na poto tuni jet set. Que veut dire jet set? Jet set qui a luxure. Et a kitoko. Ce qu'on combat mouvement na biso za jet set. Ok. Voilà, tu remis na souka ya émission na biso. Quand tu es venu le to décortiquer actualité na Arthur Pouloulou. Tu le toujours ma musicien. Arthur tu remis na souka mon gentil pour na ba Gaulois nyos. Bon, ba Gaulois, ba gladiateur, ba templier du temple. Toujours bon mo kondenge to lobaka. Bozala uni. Parce que d'ici là, disque Zobima, le disque tant attendu de toute la planète. Donc les 5 continents du monde, nous allons bouger les 5 continents, donc Océanie, Amérique, Europe, Asie, Afrique. Donc toko bouger partout. Alors Gauloise donc force à la toujours. Ensemble netogolonga donc merci na batutu. Oh baza na simana biso donc merci d'abord na mutuna moni derrière la caméra. Mira donc muta filmaka biso na matanga Jésus ezaye ozomona ouais donc merci na master nanga Yana Tumba Arme lourd merci na master nanga Patrick Awazi plateforme sans oublier président Rubench donc na moni master nanga Jonathan Kitoko trop na moni master nanga Imo Konzidie ko kanga bango tika biso Sarah Wembila taille S Magali Konde ABS de Lix presque Wembi donc to kesi ko moi kuna moi batu nanga ya libanda pe ya Popol Mola na Convanti merci na Laskoni Mbonzala du Padre merci na Toussa Bumbali Soy ya Pichu Botoko Ibunoa merci na Guilhem Avakala l'ami du boss et
ya papi mbala motema ya mère top mère kunga donc bureau mobimba wana donc merci na alimentation kitoko Jésus vient du boss Joyo moko donc wana donc place masoleuse alaka donc pour na kosukisa wana tozana bino na mois d'avril oyo harmonize ya kotumba tous les disques. Ok, merci. Voilà, on est arrivé à la fin de notre mission. Et là, Kibongo, porte-parole à ma classe, il a fait rigolo à Arthur pour nous, quand c'est notre rebelle, m'a fait. Il y a trop. Je vous demande toujours de vous abonner massivement et gratuitement. Eden, pardon, Bossanaki. CG Nabiso. Ah, il y a Blaise Polo. Venangana Bossano, mais Nazana Okaka. Il y a Blaise Polo. Bah, master Nabiso tout bas. Quand il a fallu vraiment qu'il y ait un mort taf mon robot. Donc il toque quoi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Roncia News. Rossi News a tozali na actualité moro ya bien. Actualité buzo ba théâtre ba toujours maman ezali kolo yona no kokana biso. Na sima caméra na zayenga moto na sima caméra na zaki na mira babi caméra 4x4 filma ya bobazu wapi. Madame le boss de boss, Madame Roncia. Trop de bisous pour vous. On se retrouve à la prochaine numéro. Restez toujours fidèles dans notre chaîne YouTube Roncia News. Bye.